Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a couché na Kinshasa. Natina bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on peut sa famille mbongo ndambu ndambu. Et ben besoin pour aller. Na risque. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, atteindre 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un aussi côté. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Mbote balandi émission Moseka ya malewa moderne. Ezangai mwana njili ya tongo. Awa toza justement na njili quartier 8. Direction mnene oyo tozomona oyo ememi biso ti na jardin et tozokende tozokita ti na se na jardin. Eza monene vraiment tozokende kaka donc tomona mo babiloko na moko na nzela bazoteka nde tozomona wana tokomi na jardin avant tomoni toza na elanga
auto na période eloko mingi ebimaka pointe donc tomoni ana jardin donc pointe bazosala bamikala bazobalola mpo balona pointe ebima donc ti bafin ya juin pointe ekomaka na top fort ana kini awa. Voilà, toza toujours kaka na kati ya jardin na quartier 8. Tomona tomoni mikala eza vide bazobalola balola ngo. Place mosusu tomoni mwa oyo ezobima mike mike wana eza ba pointe. Donc baza na travail fort donc période baobalola balola mokala po balona lona ba biloko donc pondu pe ebungaka na période ebungaka makasi donc tomona pondu ati bambula okomobeta mande so pondu komobima donc période pondu komaka trop cher komaka diamant makasi donc tozaka na toujours na jardin donc surtout comme après surtout toza na mai ya njili donc suka jardin yango ngambo wana nde eza ngambo ya matete kisenso donc ngambo wana. Awa toza toujours kaka na njili quartier 8 na entrée à jardin moment mapango za quelque part wana toyeko découvrir bitabe donc tout le monde mokuse oyo eza bitabe zo bota donc tout le monde pembeni wana eza pondu eza mwa petit jardin na kati ya lupango voilà.
awa toza toujours na Njili quartier 8. Donc na coin tomoni bazoteka mapa moi petit wenze mon na coin awa. Donc tomoni tous les sortes ya mapa awa. Ba mapa na musuza ba forme ya boule wana benga onso mapa nkoba. Mususu wana benga ngo lipangando. Donc et tout le monde a un terrible effort. Bon, alors tout ça toujours quand on Njili, toujours patouiller na Wenza 7. Ah tout le monde Wenza 7 c'est dans Njili. Donc au monde na baote ka biloko ebele be na kati ya Wenze. Tout musu to moni kwanga, tout musu to moni matembele. Donc ah to moni mafuta mbila na kumbwa. Na misa wa mama bazokata kumbwa, mama musu teka mafuta mbila. Bon, bandeko, lelo tosuki awa, tokutani mokolo ya sima. Nzambe apambola bino na mabota na bino. Maman, bota la agence oyo kolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke, tokende chez Monfa. Monfa, Manefo Africa. Manefo Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Manefo Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et si kana matonge ezalaka na mbutu butute, et si kaba embrouillaka batote, yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Tala mboka nyonso ya Afrika, tinda misolo na yo, peu importe le montant. Kaka na 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Manefo Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57.
Je répète, plus 243, 82, 175, 31, 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne.